bandeko oyo nyonso baye na rando oyo bazana ba liste ya Karine ya chez Mokonzi bazana rando na bango. En tout cas pour rater message on a copié binote na technique pote et sauver bino na rando. Soki boyoki te borate boyeba rando oyoyo keba ekokosala bino pasi. Un cas officiel et bongi zalawa. Oza déjà na liste pambate ozo tumbola bango. Angelica Madelena zalawa. Oza déjà na liste na ndimite bazana posa ya kolongola yo. Saratola yozo welela leadership oza pe leader na 2021 oyo. Mais na chez Mokonzi bazana posa ya kotikelo te. Yo pe oza na posa te bazwa championnat. Lokola ozo mene okokotika mayo ya rando balatango te. Midala Taylor en tout cas nazo comprendre situation na yo te. Na yebi boule na yo te mais côté na yo ozo kende bien. Mais kobosana te ozali yo moko omikomisa ennemi traditionnel ya Karine Mokonzi. Karine te mtazwa yo ebongi yaka oya koyoka. Ai anima kwakala atoza na Canada ata malila ndenge nini ata ba ours mena ebisio kobanga no ba ours te yaka yoka makambo na koloba ekosunga yo ba ours okokuta na ye pene na fulu akipe pe yote aloki biloko na fulu akeni na zamba. Mais bato bazana chez Mokonzi yokela ngai pote obika. Ayaya sous les baobas yo pe na yoka ne to toucha mais na yebite mais soko toucha en tout cas boya kaka boyoka eza nango kaka moi technique nazopia bino eza ko te tolite pona boyi kaka sikoy bokoma paralysé na lingi bo résister ti tango 2021 ko sila totala oya kozwa coupe bongo to banda 2022. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonets. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa tozoyo kana sikoyo bien. Bozoyo kanga pe bozomona makambo na koloba sikoyo. Alors technique ya rando ya Karine Mokonzi oyo nga na moni lelo na yebite soki lobi bakosala ndengeni. Bazo utiliser déjà bazo tia ba élément oya sika to ba élément mosusu ba mekananu kotake bino. Na kanisa bomoni yango bien. Soki bolandi na live oyo euto salama na ba 17h oyo bokomona live oyo salami na 17h ba 18 koti 18h en tout cas soki bolandi yango bokomona technique nango ndenge ezali bazali na erreur moko boye siko bango na erreur wana baza nango bino bo profiter te bo sepela na yebi bozo comprendre erreur yango. Bango tango baza kotake ezala mama moko mama Grâce ye apekisi bango tout le temps. Bango balingi kopekisa te toza na guerre photosala. Na kanisa bino bolandi bango. Bo comprendre que entre bango bazo se comprendre te toyebi pete soki technique mais ezomonana bazo se comprendre te. Bino esali bino esengo. Oyo a comprendre ki pete esali esengo te boyoka tina esali bino esengo. Oyo esali esengo te yoka pe tina okoki ko sepela tango bango baza na confusion. Na chez Mokonzi ezana Karine autorité ye azo sala ye mutu asimbi azo animé ou bien ye mutu azo pesa batu la main azo pesa batu micro. Alors sikoyo ba Nadine Mukendi bazate élément mususu lokola Nyao Suzuki
oyo akotisa Midela Taylor ndako bazatu wana te kaka Karine autorité na bato mosusu na bawuno ou bien na bamisusu baza wana. Alors mama Gracia kombo na ye na kanyango parce que ye akozala tout le temps akozala pona kopekisa ndenge kaka bomoni lelo ndenge pe mikoleleka azangaka te azalaka. Bolanda bien bawana batake mama Gracia akoti apesi conseil alobi Nadine Mukendi Banyao Suzuki bino nyonso na Karine Mokonzi bozali bana ngana za mama na bino donc aza mokolo alobi akoki kofinga te alingi pe makamba kofinga te alobi ekitisaka Karine Mokonzi nakanisa bino nyonso bisika boza bosepeli ndenge mama Gracia alobi nakosi te boza d'accord azo doser bango siko bino boko pupula Karine Mokonzi kitoko boko pupula chez Mokonzi kitoko pe bino mama Gracia abando pekisa bango pana bino eza kitoko bosepeli. Alors oya sepeli asali erreur il fallait pas ko sepela nako zonga na yebisa bino tina. Alors ba oyo sikoyo baza na posa kofinga bango baza contre maloba ya mama Gracia bamoni azwa kobebisela bango makambo ekomi kosala neti échange ya parole mais mama Gracia atie toujours na place ya kimama donc elingi koloba ba oyo baza na posa ya kopopula bango pe bazo comprendre mama Gracia te mama Gracia na yebi pete soki azo comprendre bango to azo comprendre bango te. Mais bino wa oyo bozo tala ndenge bako fingela bino ndenge bako popula bino tango bomoni bango bazali na confusion na échange ya parole ezo sala neti rando na kati la Chine esali bino esengo wana na comprendre bino boza na raison. Mais bo sepela te ndenge mama Gracia azo bondela azo loba rando ezala te alingi te aza mama. Pourquoi bo sepela te na koloba na bino likambo moko kaka ya moke ndeko mwasi mususu aye wana afingi Angelica Madelena alobi na ye imbécile olong yo ndengo za wana oza boye afingi ye na kanisa boyoki imbécile injure public bino nyonso bomoni ke wi oya ye ayebo finga ekosala Angelica pasi. Bolanda sikoyo bien oyo alingi rando oyo aye pona kofinga afingi Angelica Madelena imbécile soso boyoki bino nyonso sikoyo Angelica Madelena pe ayoki bafingi ye imbécile soso. Alors boyokaka pe na munoko ya Angelica Madelena alobaka boy ye akofinga motu te bafinga ye akotala kaka ya kobimisa mafinga te elakisi ayebi ko maîtriser mafinga donc tangu chinois wana ya rando afingi ye soso imbécile alors pa ya Angelica Madelena c'est possible esali ye rien edendi ezongi et tant que ndeko wana fingi Angelica Madelena la chose azana posa rando pe ayeli rando pe akobunda pona ko défendre Karine Mokonzi. Siko mama mama Gracia yalingi pe alingi kofinga te alingi kimia. Siko mama Gracia oyo alingi kimia nazolakisa bino sikoyo mama Gracia aza mutu fo bobangaka. Mama Gracia alingi benjiri te alobi ya fingaka te akofinga te po aza mama. Mais mama Gracia alobi siko na Angelica Madelena alobi Karine yo soko zoloba eza neti ozomi kitisa. Karine totala neti mutu NK aya pona kozoba vi na ye okolanda ye nini. Angelica Madelena ye asala nyonso akosala salanda yo aza mbolombolo na yo. Bolandi bien siko bino ba oyo bozobanga bafinga bino tango alobi ke
Angelica Madelena azala déjà mbolombolo na yo. Ezali attaque ya makasi. Angelica Madelena ako supporter bafinga ye imbécile. Mako supporter jamais babenga ye mbolombolo. Et la kisi Mama Gracia azali la plus dangereuse que ba oyo balingi rando. Yango wana bino ba oyo batie na liste ya kopopula soki Mama Gracia ye bokanga matoi boyokaka te. Aza la plus dangereuse. Asuki wana te. Alobi Angelica Madelena a détaillé yango. Oza mbolombolo. Osala ba tricot. Batie longi ya Karine Mokonzi. Osala marche. Oza majorette. Bandeko. Soki botuni Angelica Madelena bisika za. Douleur ayoki na pasi. Parce que Mama Gracia a fini te. A détaillé mes modèles à s'allier, à ridiculiser, et zali humiliation les plus graves. Et ça grave qui va finir imbécile, qui va finir soso. Pour wana, et neto beti libaku, mbala moko passe à quelques minutes et sili. Imbécile soso. Mais oyo, Mama Gracia, alingi na irando te. Aza Mama bizaleli. Mais bizaleli yo aza nango, bato bazana binemia Karine Mokonzi. En tout cas, na kosenga na bino, boyaka bafinga bino, na barando net o bafingi lelo. Mais soki bomoni Mama Gracia, bokanga ba internet, bokanga ba téléphone, bomela ba somnifère, bolala. Parce que modèle a expliqué bino, automatiquement ekokende net, mais kobima a ridiculiser yo, humiliation, et koki kosala siècle de vie na yo. Voire même na ba camarade na yo, soki boyokaki, botalaki yango ensemble, ata baseki yo bandokanisa, bazo seka kaka maloba Mama Gracia salaki. Obando tuna bango ya neso, bozo seka nini? Oh, bozo seka kama mama wana. Parce que makama mama wana na minute yo et suis Angelica Madelena na ndenge ya kosakana te. D'avance bato bazana kini ba charge foko kimaka Angelica Madelena. Po Myriam Mapula yo loba ko kima yete soko za pene pene nei obando seka ako yeba ozo seka kaka maloba Mama Gracia alobaki. Surtout soko keko tala ye na tricot wana. Oh nkolo. Mbolo majorette alata ba tricot asalela Karine Mokonzi ba tricot ekotika la bongo ekozala bongo na bambongo na nyonso pamba. Wana mutalobi yango mama oyo aina rando. Mama oyo afingaka te. Mama bizaleli, mais n'importe quel Mama bizaleli te. Yaza Mama bizaleli oyo soka bangisho na nima koko yeba kima pakata mbangu soka tindaki olipa to kombola lopango en tout cas kombola kolinga te atali kasa moko etikala. Po Mama Gracia na landi na rando eleki sikoyo. En tout cas, missile eloko oyo ekolalisa Angelica Madelena biente ezandewana. Mama Gracia azali Mama bizaleli mazali rando nete aina rando ya ndenge mususu oyoyo soka bamboli yango explication zate mbala moko kao balatisi médaille d'or awa makambo ezali vraiment buro na kanisa bino ba oyo batie na liste ya kopopula na kanisa bomonike na kosite ponga papa robo na explikango na malembe nyonso soki po yokite okoko bandela po ezali très important pour na bino bato bafingi bino moko bomoni balobi na désordre même oyo azo dirige bango azoloba ertu fo moko alobaka soki moko azoloba mosusu okomona tieni moninga afongola silencieux ezo déranger makambo azoloba pe azobunga okomona mafinga esoki kaka na imbécile mais oyo Mama Gracia
asengi yango na malembe nyonso adendisi pe Angelica Madelena. En tout cas bisiko za na Congo na ko souhaiter nazala na esika na yo te. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Oh Rando ezoma pamboli. Rando ekumbama. Rando elengi gu. Oh Rando Sukali. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te be mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te be mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te be mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a ko le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.